Bon, mbote la vidéo de partout ici Kabouza. Merci Lissous Nandere Tokutani Lelo. Bienvenue dans Coloris Club 84. Alors, Lelo Tobeta Lissolo, il y a Melly White. Tout ça, la moins revue sur Melly White. Voilà, son Baliboso Boyambi Biso Boza bel et bien dans Coloris Club 84. Tout ça à partir à Kinshasa, capitale et la République démocratique du Congo. En tout cas, mbote na bidonyo ceci Kabouza. Merci Lissous Nandere Tokutani Lelo. Maman nyonso ba cliente nanga nyonso en tout cas mbote na bino. Alors les londres na baika que non tout ça la revue. Il y a huile Melly White parce que te belé leli oh non et baby sakanga et salanga boye zana hydroquinone et baby singa. En tout cas, c'est très important to ye babi nyonso. Ba produit exacté parce que ba commis clarifiant, éclaircissant, nde ezana hydroquinone, c'est faux. OK? Eza bongote. Lelo ba ingrédients et comment ebele, ba acide comme ebele o ba salela. Eza à base de fruits. Au moment où eza makasi, oui, eza à base de fruits, eza te que ezana hydroquinone na kati, non. Eza te. OK? Ba c'est belé naturel pezali. Soko sali lango okomona yo moko ndengi po na yo ekozala. Biso so ebi lelo citron etelisaka makasi. Coco o babengi canne à sucre etelisaka. Maya na coco wana o babengi acide glycolique. OK? Loso etelisaka makala oyo tolambelaka na mbabola etelisaka. Curcuma, tomate, tangawisi. Donc, biloko eza tellement belé o lelo bakomi kosalela pona cosmétique. Ezate que oh non ezana hydroquinone. Non. Eza pona bongote. Po ba te belé bazaka na molimo wana non e baby sakinga e pesa kinga ba tampon e sala inga boy. Alors lelo no yebisa pourquoi mafuta oyo ya Melly White et baby sakio. OK? La première des choses, il faut voir que Melly White oyo eza éclaircissante. C'est une lotion, c'est une huile éclaircissante. Parce que lotion non pesa. Eza huile éclaircissante, eza très efficace, eza rappelle makasi. Ndenge eza boy. Okoki kozwango susute ochango na kati ya mafuta na yo. Déjà erreur a liboso sala ka ngwana. Kozwango te o mélange ngo na kati ya mafuta. Pour erozo mélanger na kati ya mafuta et so comme ça mafuta na yo mai. Déjà huile bacha kona kati mafuta de mafuta ekomaka mai kozwate ochana kati oza pete obligé que nozwa opakolaka déjà ba produit mo éclaircissant ozana ba lotion na ou ba crème na éclaircissante OK ko recourir susu na oyo surtout ce que ozana peau sèche mais ko kausa opo eko bebisa opo po eko fongola penzela na tampon na ba problème ebele parce que eza très makasi. Alors, mouton a pour grâce. Ko pakolango et loko pe ba pakolango na moité. Ba pakolango na moité. Ko pakolango pe chaque jour té, ko pakolango pe à long terme té. Po biso to zaka soke loko na esimba biso otikali na okangami na ngolo kola sonzo kambio na loposo. Otikango souté. C'est là où ça pose problème. Si on a les bouteilles au manque une fois, deux fois, 8 ans, c'est sous qui qui peut wana au changer, au que qu'on produit nous sous. Et puis ce qu'on sait la net et loco boy, na lotion mon hydratante ou bien nourrissante. Au cause un problème t'as, au cause un problème t'as, aux autres ils l'ont uniquement le soir. Ma belle abisso ce qu'on te zoka, ndenge za boke aux eso salon na Carolite ata yo moko. Ndenge obebate, ndenge ozo tamponte, boutique bisale là. Ce qu'on a na Melly White na oyo. Salé la kango kaka na pokwa et puis chaque jour thé. Soko yebi koza po sèche ba po o ezalaka ya kokauka. Soko za po sèche mais okendo luka nini awa. Oko luka nini awa na eloko yo. Eza pone ozalaka na graisse te, ozalaka na mafuta te, ozalaka na sebum te nelo. Oko luka nini awa. Eza te pona yo, eza adapté te na pona yo. Donc, on sera déjà dans tampon. Oh, on a déjà dans tampon. On a ba mami, on a ba phare. On a ko nini aw. Oh, eza pona yote. Eza pona yote, eza pona muto eza pona eza non en forme. C'est normal que baby ça. C'est normal.
bien eloko isusu okoko sala ngo soko za na ba kinto bino bozaka na ba kinto ya mafuta po kinto naturel pezali batu bachaka onkate kinto naturel ezali donc okoko cheba mafuta ndeni okendaka te parce que ça naturel kinto artificiel siko o kende ko lokota na ba mafuta nono pakula kana epesi yo kinto na maboko okoki kosalela eloko oyo ekopermettre à ce que kinto na wana ekende ezalaka nde problème ya esaleli soko osala baproduit bien okozala na difficulté te makolo etelaka o na pasi otelaka na pasi oza na nzoto ekuba kozala na nzoto kuba ningo bateke nzoto ya mabe te nzoto losiko ekuba elingaka biloko ya makasi donc okoki nde kosalela eloko omoni yo moto otelaka na pasi ozokaki otelaka na pasi bato batelaka na carolite bato batelaka na jaune d'œuf bato batelaka na peau jaune bato batelaka na clinique mpo bozali na catégorie wana bozali biloko nde bokoki kosalela po yo moto otelaka na pasi soko osaleli oyo na carolite soko ozala problème te mpo otelaka na pasi nzoto no ekuba poso no pene ekuba elingaka biloko wana makasi komi kosa toke ezwa soki nini ono ekoteliso te yo na biloko okosalela ngo neti otelaka na pasi wana osalela carolite oluki mafuta na carolite wana huile oluki lisusu mafuta huile moko hydratante à côté okozala na les marseillais ou bien na vaseline oyo ou bien na dissart oyo ere ozosala ngo déjà bongo ekopermettre à ce que ozwa nduta te ozwa kinto te ozwa tampon te ezaka te kosalelaka eloko donc yeba utilisation yeba mpona nini ozosalela Meli White na yo et quand est-ce que ozosalela Meli White basalelaka Meli White na moi te Meli White mpe ezaka chaque jour te eza mpona elo mokolo ozo espace mikolo et puis eza produit moko à longue durée te wana soko oyebi yango oza na problème te na Meli White ya bato eza vraiment makasi soki opakola ngo na elongi na nzoto ko opakola ngo chaque jour mais na elongi ko opakola ngo chaque jour te po so elongi ezaka déjà fragile donc 3 jours pendant la semaine associé à tes lotions et ko permettre à ce que ça la tente bien OK on a savon au moins bien ou a déjà na huile no boy luka mafuta mo hydratante au saleli esili aux en a problème te vous avez un problème te OK voilà yawande nazari nango ngeto partager pour namona batebele bandoro ba nungu lelo j'espère que comprendre pourquoi lotion ya Meli White et baby sayo lelo o comprendre et puis soko za na type po nini oyo koki kosalela Meli White mutu nyonso te ndako kosalela Meli White et puis Meli White basalela ngo na moi te ezaka ka uniquement pour na pourquoi mais chaque jour pété pendant zana oko chango na kata gel douche ekotelisa yo ndenge zawana c'est très efficace oko chango na gommage na ekotelisa yo sko imagine toi yo pakola ngo chaque jour ke tambola na moi so po pakola ngo be na pokwa na tongo fo hydrater nzoto yo hydrataka te nzoto ebebo tende faut ko hydrater nzoto na tongo soko zo pakola Meli White OK voilà en tout cas et on dit na zaina ngo lelo en tout cas on kolomolamu et pas nabino prenez soin de vous.